Pourquoi basi misusu bazo sutuka? Ah, je pousse ça toujours chez les parents, sans moana, sans libal. Oui, puis pour nini? Baba genre basi misato na lingi na tang. Premier basi, eza basi ya kitoko, ba botama kitoko, ba kola kitoko, na litabisi ya Facebook, WhatsApp, TikTok, ba simba kolula. Encore ba réseaux sociaux, moi c'est ma bé pas à la rater. Wana so baluli amoni ke naza nanu na sa la jeunesse mibali bazoya azotindika bango bakoki na ngate na kitoko na ngona koko sopango te na genre mobali ya boy. Deuxième catégorie, eza basio batanga mingi. Azomona moi je parle français et celui-là n'est même pas un intellect donc akokanate na niveau na ngai. Ala tie mupandi, azwa kabeli camarade moko akala. Troisième catégorie, eza basi ya mbongo, bazwa mbongo, ba femme d'affaires. Bango pe libala pona bango elobela na bango vraiment loko te po amona na mbongo na ye. Mobali to azoya, aza toujours na penser ko kanisa ke mibali nyonso bazoya, ba oyelande mbongo na ye. Yango na rendez-vous na 18h. Tango 18h, moi c'est ça le la jour hein. Tango ezalaka, mo ezalaka midi pe 18h. 18h sko baride komo bima wana paste akomo kanga bandokite ya yo vraiment zandokite. Maman, ya yo zana ngondokite. Jeune fille, oza kitoko. Oza mayele, otanga mingi, oza une grande femme d'affaires, ya profiter. Au moins ibali oyo lula kawana, peut-être basala kout mabe koleka ba oyo so bois ki sakawana. Ozo pesaka yo comme lokola nzambe, ozo kabela bat mabala, o niveau na ngata tanga mingi te. Oyo a kitoko te, akokana ana poa na ngata yo wana ndeni. Wana qualité ni. Poa na yo kilo ngo ya yo sana nu combien pour bois ki sa mibali bon. Keba, rendez-vous na 18h. Chez les parents sans moine, bana baninga, bana bandeko, ba okangondoki, toi en Afrique, yaya yebela. T'en bien, saisir opportunité. O mibali wana ozo lekisa wana, peut-être mibali afino ba apena kati. Ozo kabaka, tangu yo ozo kaba mibali wana bakei, au moins après wana ba komi na mbongo koleka yo comment on regretter. Jeune fille oza kitoko tanga mingi. Pose o lukaka mbongo. Yebelata kala ingangu ya keba rendez-vous na 18h okomo kanga bandoki na banzo yo kingai oza kitoko oza maelo za na mbongo saisir opportunité ndima mobile na mobile afina oye wana au prochain numéro bye.